o ezake batubaya ko finga na internet ken kokamo angote parce que tant ça la banalise yeba yango ke o ya se sentir vexé au finga yo c'est toi mbaro trop yo na no finga mutote depuis to banda ko yambo na ba mission Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate yo bete na Abidjan tesko problème ya Abidjan zo ko elone o critiquer pété na ba mission ko to batu ba komi oyina yo ke no mbuta ko loba sous vérité te leader aloba na premier soir ke makambo nyonso aloba ngande na tindaka comment ba artiste mso balingi ba respecter bango mais ba artiste ana batindaka bato ba mankaka ba leader mususu ope basala ba exploit danger na ba Afrique mais soliste ana so bo la din chaque fois ko ba beta ko attaque na monde ping pong ba waerer bayagat se baye ha oga kote bazozi oh tui oga kote bouf Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo est bien ah bon j'ai des livres mon conduit this is London this is London City changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Merci beaucoup, Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. Donc, il est l'autre, n'a pas plaisir à trop, parce que Nassir, Boebi, Ken Piananam Boutalika, ce soit Bafandi Boye, c'est que les solas sikaye. Biso ane bien na biso masolo ezalaka ebele. Alors, bozomona na mopanzi na biso tozana artiste et musicien, o to yokaki ka son na ye tolobi non. Tokoti ko opportunité au boete, il faut te faire découvrir binoye bino pe bo juger ye est-ce que son sepelisa ki ngana mbutalikasu est-ce que bino bana poto e ko sepelisa bino ndenge biso toyoka ki bilengi wana alors lelo to ko sola moi masolo za belé boyebi ke ndeko na biso afandi awa na lobango na introduction te mais to ko sola mbutalikasu o seka déjà bwendeni Nazo seka parce que Ken d'abord on appelle si bande on a mbote partout bozali ba internaute on a benga famille en tout cas on tika benga nos famille parce que nazo kola du jour au jour na sagesse pour na ba critiques et remarques oyo et utara libanda de gauche à droite partout dans le monde au sentir que bato na ba tchara attention na biso na maram surtout to lobaka c'est au plaisir na ngezali banda na yoga ki jimilito nazo sekara na sepelaka na kufakende ni parce que nga mono tindel nga somo ko buhike nga buleza yete mon frère Ken nzamba za mystique nzamba mystérieux to lo oui pourquoi na lo nzamba mystérieux et lo bana prophète Emmanuel Dodi papa oya bisomoko ya molimo tana mona les affranchis ya monde entier nazo mona maman sœur na biso Nicole voilà sœur Nicole oyo ba uta ko consacrer kala mingi tawa dimanche passé et ça la ki suka na ngombi donc na pespera magistrat Raphaël Bambota trop na pesi bande nyonso ba pasteur Gédéon bazana rat église na biso ba les affranchis pasteur Chamala pe bango nyonso donc pasteur Gédéon Chamala voilà donc mon frère ngai mutatindela nga son na eza vie de Dédé Moupassa honorable Dédé Moupassa mutambongo ebele wana azwa son mutu moko ayebani te atindela yo mbuta grand frère pas na nga za grand frère honorable to imilita aza nango to excellence aza nango et après biso donc après ngana ye to banda grand frère na petit frère et okufa te eza vie donc aza honorable beaucoup de respect honorable Dédé Moupassa le président aux idées constructives ndenge biso to bengaka ye atindeli nga asekaki nano atindi sino wana ya koseka après atindeli nga son nabi présent eza nini nabi yoka kaka encore yemta bapiège yoka kaka nabi bozana avec Claude Tembe otv ndeko vie na Claude Tembe ana na Belgique na nazongi te nazo na beti son na fongoli obi etana yoki nabi bananu ko tana yoki na tuni présent Dédé Moupassa this is me bimi abi this is me nabi mais album avec Esther ça extra album avec Esther this is me via bukani na koseka yango ken membuta nga pena pona nga na mono sala nga jeu d'attrape parce que
On a que ça 18 000 album orchestre atika. 18 000 te. Mais on a ligi batuba yo kana bison zelamo. Batuba découvrir na bison zelamo. Ne fût-ce que même 1 minute ou 40 secondes kaka. Après deux ans on a plateau. Ken balto lo bana ba presse. Nga lingi ava bache la biso na présenter bango artiste. Te alo bana noté. OK. Te bison yo zonaye. Total annonce eza lukuta to ba osala biso baje. Po yo bona ka baje nga bena mona baje. Te nga na mona ngo pe na baje parce que na lalité na lobino mbutalika su atindelinga nzembo moko ya 18 000 akosangeza kester te. Tolanda extrait dan. OK, merci beaucoup. Tolanda extrait. Whisky, ça la whisky. OK. Oh, Tino Mpoba, Mbobele, Melisiete, Liliete, Hanga Kedie, Onga Kedie, Likamona Motote, Likamona Motote. Éducation à soi et pas baboti wangai na betala kamotote na motote bisika bango bakenda kangarake. Voilà, Bolandi extrait Andeko Nabiso, aza compliqué, aza mystique, na habité à outil. Na ministère nini po abima lelo boye yoga parti ça la émotion ngai ke die likamona motote donc voilà wabike loko yo e pesa batu vertige batu msusu po bandi mangote te même ngati sikona na limite ti sikona na wabike biso to yebeli kester vena biso pe à son âme mutumo benzoto mike ayako koma munena après mais na ba lire moko boye mususu to ebe teint clair bien kaki marron mais akoma teint clair et puis toujours teinture dans cheveux ba style atikela biso ya sika obano ba yelelo ba yebi mais comment on a dit milito anega naturel obiga mbutalikas obiga nga bula muta ko yemba biloko neti kester face à muto azana ba boud neti kester ba coiffe ya mystique kapumba yo voilà alors mbuta ba découvrir nano artiste mon frère bonjour. Bonjour, biso de Messana Oloba et certa Ken Piana et certa artiste Mbutalikasu donc et certa Nabino Tudi. Merci. C'est présenté dans nous bandeko nyonso ba landa biso parce que yozo bangisa biso makasi hein. On m'appelle Jimmy Lito Mela Kampe, fils de Mourampa, Togodian Kunzu, Togodian Dambisa, apôtre Paul, garnier du temple, pas moqué à l'équibango. Wabiki halo banati kester. Yango tu azama na kester te mbuta te zelana. Est-ce que moi na kester te? Que la ndela yo moko. Est-ce que sola na mère na mina expliquer pena papa na pena ya normal pena. Donc oui, père na azali vivant, père azali, mère azali, donc à total ba 13 azali donc c'est bon. Oui, ils ont la descendance, ils ont nzela moko tolanda parce que déjà au début, bah timbre ils ont une ressemblance trop. En même temps, ils ont idole nanga donc caisse, les grands caisses, Joe caisse, donc Atari Wambi, yewana moto zamani donc tous ont déjà na lignée moko. Alors tout tsikalika wana na lignée wana, tous yeux en opekaka. Est-ce que Rosa la biso moi Ken yoga na tu pardon ya na pardon ken ndeko na ngai na bien si go batu bandi mateke yenda yembi street o choyo kamboto toyogi son to palpiter na ebi ke batu tout baza na monde entier surtout ba fanatique à Kester ba palpiter na minute na ebi ke ba geek mvula ba mifune ki a belle voix wana bena ba miso avec ba olanda biso en tout cas
oko prouver bisongo te na agapela po omoni bilo msusu ekozala nango mena 10 mais avec es ale bayeba bibisi liso elongi moko innocent po ekoma te ke vie joli mobiala ba problème na album babisisa kese non pardon vraiment 10 minutes pour prouver biso na live et ça la biso bien c'est Poli Lumumba RDC Monde. Boni lelo yo yokoma kofinganga holobanga indumbanga mitelengano hadiye yeba moninga Boni lelo yo hokoma kotongonga holobanga indumbanga mitelengano hadiye yeba moninga yo honde responsable papa yaba pasi nanga Kindumboyo, oui. Mais la campe. Donc, est-ce que vous avez que alors ça, alors ben d'avoir ma pas un malade, oui. Oui, que Bablo pour vivre avec des gens malades. Mais est-ce que vous avez personne là-bas aussi en mode union donc vraiment na habité. Tu as un phénomène, hein? Ah, mystique. Ben, au bêta pas même na Victoria. Mais na habité, on les catate, mais au biminet, hein? Au bigata bateau à Victoria. Est-ce que n'a pas coup na yo tikalo zata na Victoria tata moi une semaine. En tout cas, na tikalo zala na Victoria té en tant que musicien actif. Donc en tant que musicien actif na zala bongote, mais na zala na vie yé moko boye. Nazala na vie moko wana nazala ki parler chanteur. Ba memanga pas vie. Vie ayoka fallait to préparer texte moko concernant Afrique. Donc ba memanga pas vie, vie ayoki, vie moko lobi que non, petit tu as dit mais la camper. Donc petit tu as dit mais la. Liboso banda dit petit kata dit. Oyo tante nga to nini? Oyo tante nga yo nani? Mais yo za lobela Kester, ndelo ko kamsanga oyemba nati Kester. Da nzamba persona elobeli ya Kester mo bi forcer nede. Non forcer l'autre. Si go tango kutana na avec es. Tate na comprendre parolier. Donc c'est que pour moni nzembo toto yoko ken. Lukuta mabena ndimi na de ya ko arrangeant. Na ndimi na de wana za arrangement na yemo vekes. Siko ya lo ya parole seka memela ka ve ba texte. Abata mina sima na. Non, toto na kaka question, toto na ande ba question, le biso to commenter na place na. Seka yebi makam na 10. Est-ce que au composera pe ba chant aux ingénieurs de son ou bien les anines? J'ai milito parolier, chanteur, arrangeur de son. Nzembo o to utugo yoka o boye kiwana et salemi déjà que tu viens que tu donc camp pa homo donc vient déjà que tu waenda déjà sali daichu donc yona ba bilo nyo ça va bilo balo ba kester na yo zu ngol sos non eza zolozina c'est de l'héménéisme c'est du kesterisme pur et simple nga en tant qu'apôtre Paul obenga apôtre Paul c'est-à-dire que azagine na Jesus troté mais yem ta sonika ko le bango tout donc c'est moi. Est-ce que vous avez un exemple de question ou makasi? Il y a un grand poète. Jamais. Jamais Ken. Nabia Jimmy Lito. Et un album mauvais que ça sala, bah tu vas séparer là dans fort. Oui le monde. Album wana et marque avec ça là bah tu vas accompagner Shockstar. Bah tu vas y barater. Abeta on a parlé que na yemoko ayemba ba voix tout yemoko mais groupe ya accompagné un instrumental Shockstar est-ce que vous yembela biso mo extrait karata ya oui le monde ngamo frère no ponele po yemo zo ka poni za lo préparer ya déjà exactement zo no rappel ya oui le monde na yebike ba tout ba kesteria tout yebike ya so ka préparer album za dega ba tu ba wela banzembo parce que kotala ye aza bon na habité bande ko bolanda biso. Ah, garçon, moi, je suis un cher de pour nous dans plateau. Que nous sentir lyrique, texte. Vous sentir kilo et texte. Voilà.
qui est mené à Mobimba. Donc, on dit que Abini Libanda a idéologie. Voilà. Et puis, à celle qui est mené on a temps oyo. Parce que musique, ils ont moins souffle mo boé. Voilà. Et comment qu'il y a un rythme mo boé, ils ont convaincre batu musu batu bazo boya. Ba rythme musu ba mo benga on bilo akala. Ba rythme musu ba mo benga on ba maya sika. Voilà. Mais ce qu'on yo kanete nzembo to to extrait wana. Qu'est-ce que Kester ya sika? Yesika. Ya on a bien this is me. Voilà. Ati ko kosa biso. To wana wilo mondo. OK, merci. Oh, Willow, na yo 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 Willow nanga yo 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 Willow nanga hoyongana linga hoyongana mpona Willow mokolo to solo lakina yo empesaki ngai malade o papa zoto ekodela o papa naleli trop donc nzambe mokolo yango ekosila te yeho nzambe ya bokasi ho nzambe yeho ho mondo ho to vivre tiliwa Ouais, mais Kester à la boucle. Kester à la boucle. Kester à la boucle. Jibilito. Kester, tu as coupé. Jibilito, félicitations. Oui, mais Kester, tu as coupé. Remplacer ça là déjà. Franchement, mon frère, allons on a souci wana. Allons on a souci wana ken. Oui, que ngala te koginante. Tu regardes nzila vele la Kester. Pour avoir vrai chao victorien tout balela na planète Terre. Nzila velele l'album est-ce que mata biloko mata parce que azo imiter Kester peut-être avoir c'est ce que kuna ba mataka na moni mati moi dimi mais to kero na nzila velele Kester akenda ba monter to yo kai zonga ta kota ya refrain kaka ata kota refrain ça a tout plaisir oh Lazarie hakwei na nide ba mama nzila zulu nzila velele oh Lazarie hakwei na nide oh donc voilà oui que déjà mystique alors mbutali kaso oui que ba talent zebele na Congo hein. Ouais, Ken. Tu vas comprendre l'émotion parce que na Kester na Victorien. Mon ibiso va tolérer la deuxième voix de to benga ngo. To mesana o benga en deuxième voix. Donc tu landa presque le colavier. Voilà. Ata ba vera so ba Noël ngia mawera son. So ki ba exploit ba sala na ma musique ba œuvre ba sali banda ba album ba mulolo banda uto avant mulolo. Otala ke ba na branche à Kester. So tali ba leki na emo vena so joli mobiala. Au sentir que Victorien so ke ba Serge Mabiala. Au sentir que Victorien ba Stino Mubi ba Redi Amisi ba na koloba via sala école oyo ya jeté biso ba mouré auto lela neti ba voya kokita voilà to meka mingi kokende na el na e na yebi ke ba misupe ba meka moi pepe kale moi ba des fois matumona ba jengaka ba nini mais vena biso kes a sali école mais mbuta oyebi ke eza na ba konzebele parce que Kester azali camarade ya ba konzebele o bazala na besoin que Victoria na pena ezonga mutu moko boyaya a représenter Kester parce que Kester azalaki camarade ya ba honorable Muzitu camarade ya ba Didi Kinwani batu baza ebele oyo bazalaki ba camarade ya Kester peut-être herba oyo kaye ba luka ba yeba aza organisé comment? Est-ce que ça a siège na Kinshasa? Mais quand on tourne pe aspect parce que batu mingi ba komituna Jimilito olobi ke obeta na Victoria te. Oza quand même fanatique à caisse et puis okuta na vie na so caisse on a beau travailler moi idée mo boyanze mo concernant Afrique. Mais siège no veneza wapi? Voilà.
En tout cas, qui jeune dans le quartier général, ils ont la rate Matadios, la rate Tadios, to Matadi, ils ont kuna, dans moi orchestre, dans un siège, dans un studio, dans home studio, dans tout ça la préparation de maquettes pour et abagoto na bakin, to matakuna na rate Mikili. Donc siège ils ont kuna, mais ngamo on a évolué entre Kinshasa et Matadi en même temps. Donc voilà. Donc on a ça la plan, on a ça lengo lambol, dans la lambi yango. Mamati nango kotoyo pona Kinshasa c'est la capitale de la culture africaine. Donc awande communication et ça les maramaka si je suis obligé ya venir awa. Il faut qu'on fasse awa ça pena siège officiel parce que bateau ba lande mission oyo ebele pena ba préférence na bango ezala fan sa siège moko boye o répétaka ba production pe koyelo ebele. Ça c'est vrai qu'il y a une piano, mais il faut qu'on admette le logo que bureau administratif. Ils sont en Ratsakin avec Maître Pamara. Maître Pamara za awa. Yem tout azo coordonné bureau nanga awa na kati ya kin avec soutien pe bazali à danger o bazo soutenir Maître Pamara na démarche wana logo là ba honorable Dédé Mopassa l'homme puissant et l'homme culturel. Voilà. En même temps tozo bengi l'homme culturel tozo na colonel Mopepe le vent yé bazali awa pona ngo tozo na héritier Mvuki kuna na la crèche bango nyonso bazana pona marmite nanga awa na kati ya kin. Voilà. Pardon, vraiment, on a 5 micros. Je crois aux appels dans les réseaux sociaux, aux quand même na adresse moi à Facebook. Est-ce qu'aux appels dans Instagram, aux appels bon sur WhatsApp, je crois Razali parce que tout bien dans WhatsApp, mais Instagram et puis Facebook et puis Twitter biloko esala ke artiste épargner s'épargner. Est-ce que aux na bato bakoye bango neni po bana déjà contacter ba fanatique bien sûr. Na préciser bien ba fanatique parce que les réseaux sociaux permettent contact direct. Il y a fanatique na artiste. Et ça na barrière té. Est-ce que na ba biloko wana? OK, merci. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on est vraiment très actifs. Très actifs. Sauf qu'il y a une page officielle. Jimmy Lito met la camp Voxengo officiel. Jimmy Voxengo, ça arrangeur, moi, je t'appelle ça. Donc, arrangeur, t'es un vieux. Je rappelle au code ça. Et là, on a un studio. Tant à code, c'est à Yokinga. Non, à partir de là, je vais t'appeler Voxengo. Donc Voxengo à partir de pour la Vox, pour la Vox, à partir d'aujourd'hui je t'appelle Voxengo. À l'école de ma solo. Donc ce qui est na Jimmy Lito, mais la camp est Voxengo officiel, Bogomonanga. Sur Instagram, Nazali pe actif. Jimmy Lito toujours. So boké na YouTube, vous en a Jimmy Lito mais la camp officiel. Et Zali oh nazo senga rutu batu, bas s'abonner pour bas info. Pour bas info donc nazawana WhatsApp, Twitter, dans WhatsApp, tout dans la 0900 649 099. 0900 649 099. Plus 243 pour moi, 09 08. On a bien vraiment de préciser bien na préfixe quoi. OK. Voilà. Plus 243 900 649 099. Plus 243 900 649 099. OK. Tu peux mission moi mouké. To kota moi débat moko boye comme ça. Batu bo Holanda biso parce que après mission oyo bo Holanda pena chanson Mobimba, moi, Mobimba, te trahir les artistes. Faut découvrir ensemble, dans internaute, découvrir qui est vraiment exactement, qui est précisément Jimmy Lito mais la camp. OK, merci beaucoup. Tolanda. OK, Tolanda extrême on se retrouve après. Merci. Naluki partout hati na moni yote. Pourquoi tu me fais ça? OK wapi? OK wapi mama?
Ah misonga boyoka Voilà, merci beaucoup. Bolandi Estré, merci que ça lui plaisir. Na bande kunyoso. Na mona kutu ndenga commenter zate parce que na santé ba chair de poule depuis to bande émission. Artiste aboy, c'est que na Congo il faut to ba j'ai concours ça le maramingi poto e ba artiste so bazar ko batama. Peut-être ndenga abimele zate, mais ndenga koyi na maboko na biso ndi. Vitesse ya promotion oh ya kozwa. Parce que yé vitesse à promotion oh ya kozana talaza nango en tout cas artiste mboka azwingambo Mbutalikasu na lobby boy parce que pourquoi combo na Mbutalikasu zo fanda so kimiate na réseaux sociaux mal compris parce que quand aussi tout le monde m'a libéré internet est libéral internet ils ont la censure internet ils ont la télévision en clarté internet mutu nyonso ils ont la monde à 2 ans a repé sa vie à travers commentaires à travers dans la émission à bengi opena à peu critique naé toi à sa vie naé bon il y a beaucoup de sortes à battre réagir ça ils ont battu à réagir par injure ils ont battu il faut réagir poliment ils ont battu il faut réagir ils ont peine à attention mon tout monsieur à comprendre bien tension mati déjà à bengi pas tout on a tension élevée donc c'est un peu complexe ils ont monde moko terrible so côté on faut la maîtrise netinga avant banda ba internet na bien très bien que venant Jean David qui a monté à conseiller à moi mingi venant Jean David qui a monté autour même libanga pas hérité otana benami démon vu comment les affranchis mais libanga zangate alchimiste so nze mazo alchimiste libanga vie bena ya clôturer PDG Jean David qui a monté moni bango ba conseiller na ba Dédé Mupasa ba Jojo Mandiki ba tulwa ba Clarisse Tanga Muyembi Motema Gilenga Nzembe ba Mitterrand Champagne 3 fois Bayer na Luxembourg ba wana conseiller na ponga to yebena bango andero ma internet ba no ebisa mbuta aux artistes yeba yango soki obandi koloba makambo bandinga no ba artiste na cadre net analyse yeba que ba oba ba no sepelate ba osuer personnalité na on a répondre ba osuer lenga personnalité na sens ni tant qu'internet même ba chef de l'état dans monde bazo critiquer ba on le voit ba master bat tala déjà ba chef de l'état au monde bazo critiquer ba sur internet le roi mutu bena vandi bon des chef de l'état master non des ba telemi boy a vous appelle na mot à dire bena devant ima azo lo banae akolo ba toi ça ont besoin et mutu mususu bon ngana yebi ke na avant les artistes ba tout ba non mona ba mystère ba non mona ba le roi miracle hein ba vina so le roi ba Pépé Calé père son âme c'est Kenda ba Madilu ba vina so le roi ba Vejosar est-ce que Ken na temps normal bena boye mutu moko boye wa respectera Vejosar non na mona eta ko télé ma bena libosa Vejosar boye abadi mena ko démarrer ne to sala na ba commentaire na ba critique passe wera o bato banon banga misu ne so atali wa boye et d'espier gros mon anet lion ta otala yo mais talande bato maman critiquer que vient absolument wera facilement même pourquoi to ebara que vient absolument wera personnalité à misalaga wana mais c'était terrible même bota kota boyozo mériter ba respect ezate que oza parmi ba leader au bosala besploit minene lelo na ba Afrique obeta ba album o tikala histoire mokil mombeyebi mais pourquoi ko tuna na ngo to question na tena kati déjà na pesa ka point de vue na ngai Mutalikasu nazana nga extraordinaire te naza mutu neti yo neti bato nyonso bakomela biso parce que lelo comment ba artiste mso balingi ba respecter bango mais ba artiste ana batindaka bato ba mankaka ba leader mususu ope basala besploit danger na ba Afrique na kati te na pesa ka point de vue pendant que vous poser question nazo mérité ba respect pas ba oyo bazo sentir que bako respecter nga mais na uti ko yebisa yo
respect eza sauté na mambo internet parce que eza libéral, il y a pas de censure. Voilà. De mutu nyonso azoya na ndenge na ye aloba. Et puis na likambo neti oyo eza ke bato baya kofinga nga na internet ken kokamwa yango te parce que tant osala banalise yeba yango ke oyo se sentir vexé aofinga yo nayebi so vérité. C'est toi mbaro trop yo na no finga moto te depuis to banda ko yambo na ba mission. Ngai na analyse na otikala jamais ofinga ken mais naza na mal bouche mo ken so na bina démarrer aussi ko et belé ba otala nga soute. Yo bete na Abidjan Tesco problème Abidjan zo ko elone. On critique pété na ba mission ko to batwa komi oyina yo ke no mbuta ko lo ba sous vérité te. Artiste mboka kuna sali ba piaka mais mbuta lo ba te botika ko lo ba piaka yo ko to défendre bango mais ba zongia ka soliste ba leader alo ba na premier soir ke makambo nyonso lo ba ngande na tinda kai abandi déjà ko solo déjà avec émission la présence sinon na émission atolo bi likambo bien atolo bi ma be pona bango fallait pas yo apparaître na internet. Si vous savez bien maintenant lo ba pena mabe. Soko velo belampia kana siko na ndenga normal. Non, nga na ko chaba tu mal à l'aise te. Batu balanda biso batanga. Voilà. Mon frère, et le mot que ce musicien en quelque sorte ignorant na ba propos na e ki batu tu ba landa pe ba lo kolomo na e non. C'est pas ça ken. Ngai soki yo za na statut na ken. Wana za statut na mais nga statut na ngai. Il y a analyste ken na otika lo finga jamais. Na ebso na vérité. Mais soliste ana so bo la din chaque fois ko ba beta ko attaque. Ke ko la nete. Wana za omoni ana besoin ba code, ana besoin il faut battre les mots na ba western. Face à la émission moins belle, soit salité et mobulut. Mais tout coup dans n'est pas padum petit. Et pas pasta padum petit. Voilà mutunanga. Kola na robilo ko raté. Voilà mutunanga. Voilà za frère nanga. C'est que ba c'est ce qu'ils appellent en coulisses après émission ba c'est wana za loi ya YouTube. Loi ya YouTube. Est-ce que bosani que janvier période mobo a selanga émission finanga mabe. Voilà. So tokuta na janvier. Tozana exact. Au moins à ce que janvier n'a se comportation tozana live. Parce qu'on a OK équipé janvier dernier ça na. Voilà. Pour un grand na ko bota janvier bi. Voilà. Ngana ya un été mes papa. Mais c'est quand on se comporta bon. Il peut-être à boula que je tokuta na grand na père oyo. Et aux amabe. Mais tokuta na ye grâce na yo. Voilà. Mais je tokuta na janvier réaction na ezalande. On est dans l'autre. Voilà. On dit que yemoko a donc à sala effort net na koma sourd miwe. Et tu as mal à l'aise présence et puis na sala qui sourd miwe wana ngana janvier toza bien. Et ça pas si janvier tu la poison à damage. Voilà. Et ça passe parce que à comprendre que au penago a la grandeur d'esprit. Est-ce que tu vas l'injure c'est l'arme de faible. Voilà. Oui bah non. Donc comprendre déjà que ndeko na biso il y a guitariste ou avec un artiste à Mboka, c'est un faible. Voilà. Parce qu'un fort bah il a un argument. Voilà. Et puis argument tant que ils ont blessé sans injure, ne place bah il un fort. Voilà. Donc na ko lo ba ngana za fort. Voilà. Parce que na lo ba ma bête na finga kate naza au milieu du village et batu kutu ba ko critiquer nga na ocha mai na vino trop. Voilà. Mais ba fingi kaka. Ouais. On a ba commentaire ba toi ba kaka. C'est ko ba genre nini. Té. Ah on a ça pour nous juger ba nature à batuté. Même vous avez parents, vous avez parents responsables. Je ne suis pas bien placé, pardon. Non, vous avez parents responsables. Vous avez moto yo. Ils ont un événement, monsieur Salman, dans le pays africain, il y a tout le monde a l'élo, vous avez un contrat dans la Zambie, il faut qu'on se présente. Vous avez mérité de respecter. Internet respect, YouTube respect. Bazo finga ba ministre kuto ba mikolo na fois 3 ba excellence ebele ba sambwisi bango bon ngande nani na peso un exemple mo simple kaka vient na so de la forêt oyebi ka mukolo na 12 ans 13 ans voilà oyebi ke vient na so wera am ko na ba 13 ans
donc non, 12 ans 12 ans ou non 11 ans na 11 ans ou 12 ans est-ce que oyebi ke vena biso wera bato oyo babota ba courage bayaka mpe kopapula na internet bazali voilà sikoyo otalaka bamikolo lokwa bato lokwa bavivre loko kala mingi te kutu batopupule kutu na internet mais tala vivre loko ta bavena biso vie josar to basala badeba ya basokoda vena mpe badeniles bapupola bango bon Denis l'esprit mkolo nanga vie nanga mais tande ba populaire donc et le bag internet ma mbolingo lo bana ba leçon de morale on a vana voilà so qui muta sali il faut comprendre mon internet tout ça na ba nature ba catégorie na ba catégorie et ça na branche moko ba to ba lingi ba injure voilà baza pe na public na ba sepela ba bongo voilà donc na soki na sali transfert ya identité écoutez na cher OK yo po yebi kozanga na bloc wana na catégorie ya kopupula nga aza na nga kote kuna mais na analyse sikoyo nga naza wana okutanga na injure te toza mpe mwa quelque tête oyo opta mpo na yango mais eza mpe na branche mosusu bato basala moka bablague bamime banini alina okesene baa na branche ni bon baza na kata kokombe na monda ping pong bawaerere bayaka te soki baye oyoka kote bazozi tui oyoka kote wana bonde na bango eyebani fali ye moko asala effort aza na catégorie non injure voilà mais ba warrior baza na catégorie omniprésent voilà oye gauche baye oye droite baye wana toko situer bango penate nakoloba tous les fanatiques sont les mêmes ils ont un fanatique différent na fanatique à mutute loba peut-être fanatique à Loko Kanza Reilema fanatique à Jean Goubal bango ne ba kipara bango lote bango bazaka pentatonique virbidule wana ne ba fan ya ba Loko Kanza na ba Jean Goubal trop de livres bato mo batanga trop internet des arango mais basomba ba livre ti lelo wana ba fan na ba Jean Goubal ba fan na ba Loko Kanza wana so fingi Jean Goubal oyoka bra yelo oyoka yelo na commentaire tête de mille catégorie perpendiculaire sikoyo ba orchestre ba artiste mboka ba orchestre ba Fali ba Wera ba JB ba Félix Wazekwa ba Héritier Wata ba Inosbi wana siko soko yesiko okabira koto bine bibi bina écriture mais bibi c'est la voix na sort ta voix wana siko catégorie ezui donc c'est ça donc ezaka pona kwa musique galerie et le molo baké tolandaka netinga bato ebele bakomelinga babike non la personne a fait émission moko boye afingi ngai afingi nzoto na ngai afingi bamakambo ebelebele ngai nasi naloba omoni première émission nasala na internet naloba déjà ke nazala libumu gayar okobomba libumu te lobo olati robe ate olati robe ekomonana naa libumu gayar mais naza nga moko te moto libumu tona baprésident JB wakabelaki mbongo tona badefao toza ebele nasi naloba oke na tchachoko te na vie mais ya tchachoko erata mwa dimi omoni kaka ndenge abimaka na ndenge apoudre te so otali na nature boye omona mnake aza ndenge aza na internet te kote mnoko solo nga aza mnoko oyoka mnoko solo eske ozokimisa te eloko yamba sikoyo ye sala ese na yamba etro ye mpe natokimaka omoni ke ye moko azomifinga bo sikoyo kote otai mabe ata moto ayambaki ye nani ndeko dide nzita ayebisinga alobi kene makambo azofinga mbuta monoko solo ngai moko kutu naokima ye aza nango maofinga donc ye moko azomifinga so otali pena bie mpo pasta padu mpeti ayambaka biso na ye tozalaka yaza pire moto apadunga mpe na pire moto apadu totambolaka ye mo na kar moko toyebi nani abombaka kafinika zolo na silvera mpe pasta padoer momo nazotala wana sikoyo nga nakokota na benjure te soki komamba bataille
Ah, yo pe maramba bataille na ndeni. Non mais parce que soki komi abano finga banzoto. Finga banzoto boye, voilà. Te tanga zo finga nzoto, ngana ndima déjà que naza ventre. Voilà. Et puis na biblia yango. Voilà. Est-ce que atali aux alentours na ye bataille? Voilà. Atali a vérifié bien. Pour nga soki na lobi na comme impoli na internet. Zamabe. Na zamabe comédien. Na ebi na ebi. Comédien linga tanga zo finga bato bazo seka. Do ya ko finga lo comédien te. Voilà. Ce qu'on a yoka mawa so na mona biloko ndengwana c'est pas gentil. Mutu ta nzamba pesier eza nzamba. Da ata na ta ya président na bando avant bando finga ba. Non koko sa président na été. Wana eza ye muta lobi. Ata la aux alentours. Vous en voyez, atala aux alentours. Kokotsa mutu na ye na marambo te mutu na za ndeko nanga. Afinanga ou pas, moi je m'en fous, je sais que c'est mon frère. Voilà. Et mon frère, je ne lâcherai jamais. Voilà. Ngai ke na oba distraire ngana tika ko chaka commenter na mama ndeko nanga na otika te. Déjà Bidjan na mon te ke ngana sepeli parce que yango soué nanga. Comment muta ko sala 5 ans, 4 ans à petit pays d'Afrique te maza concurrent à grand artiste à pays na biso. Voilà. Mais le concurrent direct de notre artiste est Fali. Mais c'est lui, l'artiste en Mboka. Voilà. Mais si vous avez ça la analyse, comment tout le monde a été dans la prouesse, na ba faille parce que ba faille tout le monde a battu tout. Voilà. Comment la faille na bango défaut retourne dans les injures. Alors ce que ça y est muta otinda bango, ngana olanda nga je suis désolé pour na catégorie ba injure mais il faut qu'il fasse très attention. Voilà. Parce que nga pena go utiliser ken. Est-ce que biki na go utiliser yo? Dans la pré-coute ata c'est quoi yo? Est-ce que biki na go utiliser na PC ba donner na charger, na recharger? Na ça ngo besoin de. Na ça ngo de besoin na senga zo ngo pesa ngate. Na boy. Yo ndo zo ngo pesa ngate ngana besoin de biloko wana. Na boy. Pour ndenge toza boye, toza ba artiste. Ngana na carnet d'adresse, ba on peut ba na carnet d'adresse. OK. Yeba onge ba Claude Basolé ba Yves Dembela bato ba betsa na ba Bidjan wana na ba to presse ya ba mboka wana tozaka ba pire to so onge bosola ka air tout yango na yeba ba infonios na ba montant payé voilà na ba droit d'entrée na nombre de bato na so ba tshelo fara fa bon point na boye sabino ba mauvais dea parce que tu devais pas quitter non tu devais pas quitter en tout cas félicitations côté parce que on a cadre ya kitsa bango te ngana loba on a cadre que bino bozoye baté que il était menacé mais après au monte que ba yo beta production na bango leki kitoko to sepeli siko na point ni o etindi ba le ka ba finga peut-être siko tango bazo finga nga ba ebite que na yebi makamo mingi pe concernant production na beta ma ya suko si on a un vino, on a un problème. Heureusement, dans l'analyse, on n'a jamais transféré la catégorie. Dans la catégorie, on a zali, on a un injure dans la honte. Déjà, il y a injure, il y a physique, il y a moutou. Moutou a cultivé. On a mélangé la capacité, c'est normal. On a fait la nature à moutou. Pour aller bien ça, nzambe. Jamais on déformé yo. Loba so sali chirurgie plastique. Nana ko que jamais na sala chirurgie plastique na corriger nzambe. Impossible. Voilà. C'est que l'artiste me soupe ba sala ba chirurgie plastique pour voilà. Voilà, ba tu lobaka libumu. Bisonya soto to liaka. Ba ta ventre bana wana beta we. Obiso to beti siffler. Mo biso soto za nango. C'est là na zela ken. Obiso to beti siffler. Obi pourra yo capacité pour mama libumu. So to beti siffler na stade de martyr. Tu as besoin de ma boumunion sur $20,000. Stade de Rotonda et puis barocha réservé à 5 stades de pembe di batama bouna batama bou. Voilà. Vous comprenez? Donc il faut le injure et ça nature à moutou parce que ce qui va bien siffler bon tu as besoin de milai ba ya stade de martyr tout le monde a bata milai ba ya martyr ba fali ba anseluzolo ba sai au monde a bata milai ba yé pe na martyr belé on appelle réserve pe ya côté musupe salata milai ba ya belé ba artiste mboka pe artiste mboka pe ba benga la catégorie na voilà non mututu eza nature eza naturel ba changera ngote ba forcer ngopede mais naturel c'est tout ce qu'on voit non o ba masquer te bonga ba benga pe batamikusi
tomona banani si roi David bakoya Dokolos ya ebele bakoya c'est tout mboka pe non ngana kuna te moi je juge pas moi je cite seulement soko moni bateo maître riban to nini maître wana ba mesiraka wana so batali ke no catégorie yango kei kaka te eza na problème de nature mutu bafinga yango te voilà ya zo finga nga ventre gaillard makendaka pa padu aza ventre gaillard donc afingi na padu afingi de padu pe voilà padu oyambaka so te oyambaka ete mauvais pozo finga batama bu gaillard mutu bu gaillard oyambo ndeni mais côté mno solo nde simbi na wote po yo mais ye yo salanga bena zalanga naye wana kuru na kotinda batu défi bokere koluka ya cha voilà en tout cas Mbutali Kasu a répondu à Naïpe Batouté atangi pe komba Mutouté donc c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire oui l'orchestre na bango na ba petit frère o baza net ba cousin voilà baza ta ba 8 ba 7 bon ba misu ba cousin ba misu ba pire petit pena oke na ko vexer bango te baza ta ba 8 siko na déshonneur ya mutu moko na ke no vexer na ba leki na nyonso baza na groupe wana et des bons artistes ya osaganate baza ta ba 7 ba 8 auto solo la katilelo voilà et puis orchestre ya ndeko na ngamo propre na ke ko dénigrer bango pour un gars non c'est mon frère yo Kinshasa Zamboka na hotel te aza muyombe kuna aza muyombe bon yo landa ke émission te village natal aza muyombe ken yo landa émission aza muyombe c'est ka kosa ki biso aza muyombe Tudi Vava voilà azabena Tudi Vava voilà Mbutali Kasu toki na clôture ya émission ndeko na biso artiste ya munene asali biloko oyo ngai pena na satandaki te ekotindela yango audio na baki faute na mona ye tomsola sikonga na tuna no jimilito elo moko aux encadrer na banani voilà en tout cas très belle question nazo bénéficier d'un encadrement ya bato na oti ko cité awa ba maître Pamara ba honorable Dédé Mupasa sans oublier Abbé Jean-Léon Kachoko oui Abbé Jean-Léon Kachoko Pacho Panda Didi Kinwani sur la dernière Didi Kinwani déjà ça bien on dit qu'il y a ça déjà na ba angle bien ah bon et bon honorable Muzito honorable Muzito tozuna no occasion omona na te mais tokomona na arrivé dedans ali bo mona mais mbuta nga na osenga boye il faut tokuta nsena honorable Zakari Barabas parce que na ba événement kester muto babengisaka mingi ezaka Zakari Barabas Zakari nda opeso piston ya okuta nsona batu ebele donc il faut koluka jour kokuta na honorable Zakari Barabas pe. Oui, mais Zakari Bababa, c'est mon vieux Zekra, Zakle, Aza déjà au courant, il y a Makamboyo. Aza déjà au courant. Mais la robot, ça a été surtout soutien, il y a Makasi, il y a Mifune qui a Belva, la même puissante. On a bien un ndimi. Voilà. On a bien un Victor. Donc, moi, Mifune qui a Belva. Weta to sa ba bando na ba mutu zamani na ba Tanzanie do yebe na do fournisseur à haut niveau mais banda la kanga tilelo yo abimili pana yo danger ba gigi mvula na pesa ba mbote place baza wana bina famille mbuta ngana luka to tike la artiste ayembela solo ko nyoso linga na linga to stopper mission awa ya moko ba ve luzo mbata balandi biso so ki ve luzo mbata alandi bongo siko tokotinda batuna www.centralwenze.com centralwenze.com kuna brenda la kuto aza et puis bazo somba ligne biloko bezo comme la banda kuna kisasa bongo to tanga bango te photo tanga bango ko omba okito siko omba okito na Gabon mwasi kitoko elonga na comprendre mwasi kitoko lo omba okito akanga na Gabon azo sala nini na Gabon azo libeta tour ate siko so na tali bona moni Jeannette Malangi mama sociale yazo yana jie toketika badona ye voilà uzomona neti ser Lumumba ser Pauline Lumumba moni teke ser Pauline Lumumba kalate azoya pe bongo siko soki to lobi nde wana nde zana na benda no pa bongo Adel Jogo ba go danger pe baketi oto zela oyo
agence yango eza agence ini atendaki Lambert de Paris atinda ngo na Lambert de Paris siko zena bakamara na Maroc ser moko ya pembe mondele rate me ya muyombe zena bakamara adi abilembe mlumo sanga sipasi sipila yai wana siko ya biso moko zena bakamara siko so totali pe na Canada tozomona artiste moko MAS Starboy suka na star wana tala beauté azanango atambula na ba Rolls moi abibisika mazaja na ba Rolls ba Lamborghini ba tanto lo baba mona ba mo image déjà ya usara ko tuté est-ce que tu conseilles un sport de whisky ni atala besoin de sport avant de zonga na mabanga. On est soudés comme la famille Corleone. On a des principes, on a des raisons. Je connais le gérant, je connais le réseau. Hey, je te faire une offre que tu pourras pas refuser. Fais pas le bandit si t'es pas un rusé. Sauf la famille, vous connaissez déjà, c'est MAS Starboy. Pas beaucoup de choses à dire. Je tiens juste à remercier tout le monde qui me suit sur Instagram, sur YouTube. Instagram Le Coulancier, YouTube MAS Starboy. Merci pour me montrer de l'amour et merci pour tout le monde qui me suit, mes fans. Big love, MAS Starboy. En passant, je suis originaire du Congo. Hein. C'est ça, la big famille du Congo. Réseau. On a des principes, on a des raisons. Je connais le gérant, je connais le réseau. Hey, je te faire une offre que tu pourras pas refuser. Fais pas le bandit si t'es pas un rusé. Fais pas le bandit si t'es pas un. On a des raisons, je connais le gérant, je connais le réseau. Hey, je te faire une offre que tu pourras pas refuser. Fais pas le... Voilà, alors Mbuta, on dit que yo lo bagina ni kutu. Odo lo bagina koma mutu mo hein. Merci Yaweli. Le Versailles aux États-Unis. Si vous savez Prince Yaweli la kolo Versailles aux États-Unis. Nde pekisi papingi numéro 11 à Portland à Somba Versailles. Bongo papingi mais à Somba kango des belets. Voilà donc Prince Yaweli c'est quoi ça ba mal ata 13. Voilà. Papingi mais pas ça au Somba. Ya mona na ebisa ko ke Mitterrand champagne azaka 3 fois Bayern na Luxembourg. Ya za ba Mitterrand champagne na miniatote. Azana mbongo, azana elixir, aidaka, azana parfait. Mitterrand champagne. Jean David Mbote Coca-Cola banda zuli banga na nzembe héritier zola la pongite Nami Demo et puis Ridi Tunga yeso to monde to mona ba mo jazz royal na idéologie à balisage à fleuve Congo balisage à fleuve Congo il faut ça là même vous avez que Shadrack il est grand manager Azol c'est là non Shadrack to zongela mais Ken est-ce que vous que campagne à balisage à fleuve Congo babande commande na ba journaux na Allemagne na Suisse na France na Grande-Bretagne et puis na Congo de numéro ba jazz royal azoke na idéologie na musika en attendant ya wato ça l'excursion randonnée banda Kinshasa tiki sanga na masuwa pour total ba place ni ba sable boti na ba mai et puis sikoyo muto abina lokola lita bembo kala ndeba tungulie machacha akawa fwa mayela so akawa fwa mayela sud na ebisi wazo bimisa générique mo pilipili na clip ana fo whisky akota te whisky fa kota bina et puis Kelly Kungiston joyeux anniversaire na conclure nango joyeux anniversaire au fêtaki hier na maman Gloria na pesi bino to bambote na Lubumbashi Kelly Kungiston le grand vautour et puis les sauveurs et puis pour finir puis tout sa solution à Kolezi merci à Troken merci et puis Jimilito sola suna vendede mo passa bo attaquer ba radio ba télé faut ça na plan médiatique à Osakana merci Jimilito Angel Moussoïli azolanda yo vieux vision mbata Angel Moussoïli makizem Koko Arafat, Bandeko Baza et Belé, Carlos Kabasso, Richard Amelin, Gauthier Mascotte, Papi Kelly, Rife Kisombe, Tala et Bela Batuazo Landayo. Tout ce que ça, na moins un bon mot parce que tout ce que ça n'a moins le coin. Nahebite Jean David Kiambote likambo nazuile lohodi natuni lolo muntima hoe haebisi kutu nazidane muliso he tina keina dijero base hogili tula hebisata kezo ho
Jean David Kiambote, Zoé Sertao, Zoé Eric Lucas, Nalelio. Wani suri bato bazoyemba lokwa avec kesi bazomno bacha lokwa ntaba. Donc wana eza zolozina, donc ogo beta bansoara te sans que on peut sa figure. Donc faut sa figure. Yango nde en ce moment-ci na pesi zumbote na titi le valo en fumo mputu. En tout cas zo be certa na yo. Na pesi vie na ngai maître John Moïse. Na pesi mbote maître John. Donc bino tout Eric Lucas inde na uti koloba Stani Lucas en tout cas en direct de Bampou Pietro Mubiala Guilain Sentiment Gérard Moussoki en tout cas et certes na bino tout na lela bino mabe bango tout Ahmed yala son yalaka de na pesi Zidane mokonza ba mère. Merci. Et certain. Merci beaucoup. Tokati émission ana. Tokati na biso. Tokati na biso. Tokati na biso. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est le Dieu. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.